Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo ye Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Botala bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobeta mawa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant, et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodiko ko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba, soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, G-Graphic Design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Oui! Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Naba Boni Nabiso. Bonjour Naba Ndekuba Mesana Kola Nabiso. Ba o Batala Rabiso. Ba o ba sabona na chaîne Nabiso. Encore une fois de plus. Bienvenue Nabino Nyon Soto Yambi Bino Awa. Merci de liker, de commenter et de partager cette émission. De Dorkase Bolokoko, Abakuka Vigoloiseur de Ferregola, Abakuko de Silabisalou. Like vidéo et partager et commenter la façon ou manière à soutenir Dorkase Bolokoko Abakuka Vi. Un grand merci à Tchepe Bokan le rayon de Bruxelles. Merci beaucoup à Sam Coucou les nécessaires motema yeme coucou Capo Platini Minga Mona Changu ya solo Brigitte Mavinga la maman de Magali et David depuis Swad. Merci encore une fois de plus à Pichu Sadam motema ya nanu doma depuis nakati ya Swed wana nazomona Boston doma mobali ya pembe Boston et Doma, il y a un gros il y a trop. Un grand merci à président Yoshua, le président de tous les Abakouk, où toi considérer Rabato, vraiment la considération. Merci à Mama Kati, on a des bons conseils, à président Yoshua, et puis merci à Mama Eme Kyungu, merci à Mama Kati, Mama Elise Mbizi, comme qui m'est Mama Elim Bizi hymne national, merci à vous. Mama Zozona Inde, Batunio so oyo balingaka SB, si la bisalou bisope tolinga rabino trop, inaninga osarnate. Comprenez déjà que je suis avec Miss Lolo, balobi lelonde lelo. Lelonde lelo. Veut dire que ma ambeza le bébé. Mambeza Yakoloba. Merci à Washi Matondo derrière la caméra, merci. Et d'abord, Nyoso Bolinga Dorkas Bolokoko Washi, sans allant d'accord. Batouba Kota, to Kota, déjà Batouba mon Miss Lolo. Miss Lolo, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Oui, sentez-vous bien, par la grâce de Dieu. Bonjour, la Batoutou. Oh, balandara biso na Dorcas na Bolokoko officiel na possible no bote belé les Abakouk ya mamse si la bisalou babi vraiment fait qui dérange to comprendre peut que si la autres ça va tout à l'aise na réseaux sociaux to possible no surtout mbote mama zozo na pesi yo mbote belé na Inde
maman Elisabeth Monje Mbengai na pesio mbote na Swede et puis nazo invité ka batou maman Elisabeth Monje aza abakouk donc na sima na biso bo mona déjà aza na nini na ye monelia décoration event planning outsize batou tout ba ozana besoin ya maman Elisabeth ba ozana besoin pour ça la bango service ya fête manifestation ba obenga kana numéro o eza awa plus 46 73 55 56 57 091 plus 46 76 45 29 690. Donc maman Elisabeth Monjeza Bisso les abakou vraiment to soutenir parce que tala rapport biso pe ba Miss Lolo to zanga ta moi 100 fois tena ba Dorcas Bolokoko to soutenir vraiment maman Elisabeth mbote na ngala maman Elimbizi hymne national maman Garda Kidinda maman chérie je te salue président yo le président de tous les abakouk papa na biso o apesa biso ba conseil na pesi yo mbote na vient nga sam kunku le nécessaire motema ya maman aimé kunku na pesi yo mbote belé mbote na maman Fimayemba maman Katika Nika maman Yvette Pemba, maman Chouchou na Nyota na Londres. Mbote na babakouk nyonso ya monde entier. Ba Gauloise gladiateur. Vraiment, na sepeli façon oyo, tokene ko sala, ko supporter vraiment ya biso. Nathalie ko concert a wera ya kala. Place wera azo présenter bango nyonso to abengi na Lacoste ya yembi, abengi batabi les premiers na bango nyonso. Les premiers na bango nyonso. Faire rigola ayembi na stade de martyr au wera betaka donc wera comprenait que faire rigola premier donc le sous samedi concert eza na chapiteau ya Grand Hôtel wana na Pullman donc les Gauloises gladiateurs to que soutenir papa Hervé to soutenir ye penza kane to salaki to continuer toujours au monde des voisins azan attention voisin mikolo tension eza ya ko matamaka c'est comme écoute ba 23. Merci beaucoup, Miss Lolo. Oui. Tout banana loye mbote. Babi obi Miss Souba nous voici. Nous voici, nous voilà. Nous voici, nous voilà. Nous sommes des élèves des lycées Motema Sila. Nous sommes des abakouk. On a bien. On a bien. Nous sommes des élèves de lycée Motema Sila, nous sommes des abakouk. Nous sommes des élèves de lycée Motema Sila, nous sommes des abakouk. Oh, pona Sila, bokozala desie. Pona mam Sisila, bokozala desie. Pona mama Rosa, bokozala desie. Pona champion ba trophée, bokozala desie. Voilà, bonsoir à tala mingi na YouTube bokozala desie ba diaspora ba confirmer bokozala desie ba diaspora ba confirmer bamse tabeta no bamse maboko dodo maboko babako plus mozabo beta maboko di jamais vu na nemo ko ba trophée zo la na logo mitraite babi trop fort vous avez été ezaya ba firnoma qui chaîne moko boye muneno eleki yaye awana ba chaîne YouTube ya on n'a pas compris comme on bora silande ya on a ebuka ke ba bisolo ba bengi ote ko za posa on dit va présenter ba benga ba ngote bango nde ba michaki Satana kanisaki ya kolonga nzoka azuinde misato makasi na ego sesili kakana kata YouTube elonga ya sila bisalue elonga baba Satana kanisaki olonga tala na ebisio kane vient na biso mopa yemba lokuté ya na sincère vérité une escalier si la l'escalier tanda komi vraiment trophée za yete en tout cas la bonne dans la chaîne tala maroleka si la tena YouTube na neti chaîne c'est belé neti nini ngala monter na luki na mona SB tala niveau ba ko pirater sur chaîne ba pirater chaîne na SB ka rapport na nini po ba lukaka nenge nini ya ko déstabiliser moi na moto Marcha bundia kongo bonga mi pique-nique. Babundia. Bozala nous na trophée ou un artiste ou barter ou bartrice baza ebelé. Pourquoi kaka film tu faisons mériter ba trophée ça spirituellement ta cagnon na spiritualité té. Yaya.
naïb se loro moko omoni tangu taya David esila qui comme il règne à Salomon. Vous comprenez? Tangu Salomon peut esili et comme il règne à moi Salomon les moelles. Donc Nzamba succès d'Aramuto. Et puis na sepela na sila potanga Josué 1:8. Babi que ce livre de la bouche que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit pour que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc français wana na habité si la va entreprendre quelque chose dans une entreprise c'est SB. Vous comprenez? Donc ici la sala et le morobo ezo longo la biso soni. Ce tali qualité et image ya si là, on comprend que moi so zo longo la biso na ghetto comme ça biso na nini na professionnalisme. Na ebité washa za waza témoin ayebi ma monga na loba na ebité so washi na okosa parce que ba matos wana si la za na ngwana en tout cas ya matos moko oh Yesu bomba si là oh Seigneur bomba Jolvin pesa e makasa ko filmer lisusu nzambe makila na we bomba matos monguna kota ta bebisa te so ezala bien nyonso fil image tout ezala kitoko Seigneur na pesio merci papa. Mais trophée wana azwi on a qualité nini? Il y a artiste la plus suivie. OK. Na ba diaspora. Po ba diaspora ne makati likambo. Ya sila shona sila so otaliango ezana 179 000 abonnés. Ma beta ba 200 ba 200 et quelques cas. Mais batu mususu shona manga ko ça fait ba 200 et quelques abonnés. Momo na ba vie ezoko ekomate. Batu mususu ba koma osomba ba vie. Ba booster. Biso booster raté. Ba bakouk baza partout dans le monde entier. Si na kata île ya Madagascar. Bakouk baza la kata île wana. Si na Mozambique, si na nini na nini Swaziland, ba bakouk baza. Oso comprendre. Abakouk baza partout dans le monde entier. Alors, tellement Abakouk Aza oya barake, nzamba reste toujours à ton poste. Jusqu'à ce que les prophéties s'accomplissent. Certainement, elle doit s'accomplir. Donc, babakou qui va télé makaka na poste na bango, toujours c'est la prophétie. Et puis, s'il a une mission que Dieu lui a envoyée, de prêcher partout dans le monde entier. Côté, il y a théâtre, mais autres prêcher bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que pour évangéliser. Même il dort kasi ngana peut to sa mosala oya ko évangéliser na katia ya YouTube. Ozomona neti mutu mususu abona raté abimate. Po yoka loba nzambe so batele YouTube azo yoka mis lola pesi moi verset biblique ayoki yango moi bien atangi yango liso habité. O eza verset biblique nanga. Si la tellement omeli na sama kolanzambe nzamba pambolier. Totika jalousie ko o ezata sila. Mais alors ni nesa que pendant que si la bisalo aza combattu, pendant que mukileza o sala ba propagande ma be ba baza ko finga kaye, mais si la zo kinde ko zo ba trophée. Or qu'il fallait ba stopper na ma pour trophée. Eh babi toute arme forgée contre nous sera ni les sans effet. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Si la tellement na mokili ba comprendre que ba oyo que la si la jalousie ezali kamba zuwa na mokili ba comprendre tellement mokili comprendre que moi na moi si ba oyo que la jalousie c'est quand ça le kwa nzabe yango moni trophée kenebo moi na mboka ozo nsusu trophée kenebo songi pana il y a d'autres personnes bazaki na succès mais ils étaient des orgueilleuses bazaki ba orgueilleuses yaya tala ngana absolument moko boni façon si la zalaka si la continue toujours cause à bongo demeurer toujours na kati ya simplicité le quoi faire rigola bato ba pesa ka batouche mokile pesa ba batouche chance te nzambe moka yebi mutu na mutu nzamba yebi ta ya mutu na mutu tant ka iros ya si le koka déjà o comprendre donc au moni ta ya nzambe ba force angoti amen tant nzambe penya le ba ke mwana na ngai ya likinda à qui je mis toute ma confiance boyoka ye yango pe nzamba a confirmer si là abi ça c'est ma fille bien-aimée à qui je mis toute ma confiance sur le théâtre. Boyoka ye. Yaya to mona ba groupe kingani ya Nzambe. O groupe esuka na bonzoto. Batuni Galatia. Peuple à Galate. Ba bibino batu bobane na bonzambe bosuki na bonzoto. Vraiment. Batu babane na bonzambe ba to mona ba groupe ngo ekufa. Existe à lisusu te. Peut-être même na ba YouTube ba vie malonga ba beta raté. O moni po nini?
po babande ko kosa nzambe on salizo na nani yo mtawa polémique te na salizo na bata polémique gala salizo on ne bike muto ko kabilo quand le président Kale bon ndiko to simba président bon ya zaki ye bo groupe évangéliste te on se kufa Kale kasi te ba Galatia baza ba Galatia babande ki na bon nzambe basuki na mosuni ozo comprendre yaya nzambe ko abimisaka muto na groupe mort évangéliste makasi les bons samaritains yaya ado kasi oyibi ke nga batu balinga ngate so na lobi bo na manqué kuna no solo la te to lo ba vérité te na bona bon nzambe za yaya bon nzambe za yaya bon nzambe za li ndo ba sepe nzambe za li yaya bon nzambe za na bolo bango bien te boende ndi na moi licho te na bona ngai na cholite na lobi bon nzambe eza skongala wala bale bato babanaka na bon nzambe basuki na bon nzoto ozo comprendre nzambe alingaka mutaza hypocrite pour même la Bible va comme les hypocrites les homosexuels les adultères ne verront pas n'hériteront pas le royaume des cieux bako hériter en moté parce que tu es hypocrite nzamba linga kutu ba hypocrite o manza balinga bat le roi ba biso ba bino toza donc toza polele IVPP institut de vérité polele donc da pas la kachare logoté et loko na sepe na ngote na oya na lobiso mutamu na mabenga na etalinga essentiel na sali o eza juste na miso nzambe na vana hypocrite. Merci beaucoup, Miss Lolo. Merci à Charlie Kunga Chalamama depuis France. Eh ben, oui, Charlie Kunga Chalamama, maman, moi, si Pitoko, moté mama lam. Charlie Kunga Chalamama, comment on dit Pitoko, ça l'inga bien. Ouais. La princesse Charlie Kunga Chalamama, oui, comment on s'appelle ici na façon moko. Na s'appelle na comment on est si vient la so Claude Lukeba Kwen. L'homme de jugement. Na ebisio bon à Suisse na kata pochi des autres telinga les autres gana ti la mise. Un garçon mort Béni Toubé, molati ici. Bien deux ans bilamba. Béni Toubé molati on langa déjà belge noir. Béni Toubé molati ici belge noir. Babi yonde penya aussi ma charge à Miss Lolo na banda juillet au 2024 naza posa banguna ba sentir que yo changer ngai design. Merci beaucoup Miss Lolo. Miss Lolo tu entamé directement na deuxième partie émission na biso Miss Lolo les 30 étaient hier et l'autre les premiers jours. Oui. Au monde en marche de santé. Bon, ngana premièrement na opesa na no papa mokonzi ekolo merci na ndenge penya senga ki prière eza Tout ça président de la République merci parce que président Bengisaki Batouba ke bonde la pona mboka. Et puis à sala ki discours à lobby Seigneur Soko tu mukonza mboka asa si défilé te accompagne que na mboka ndenge za boto akimia te na bakwanyo sotu ya mboka na biso so okuti bato baza ko lever baté okuta ba mobondo so okuti ba mobondo te okuta ba M23 bazo sasa biso siko yebisanga na à quoi bon le 30 juin o bandeko na so ba otanga makila Lumumba ça so pas makila ne po biso to comme na indépendance bato ba organiser marche oui c'est tout à fait normal donc na groupe Simba batamine ba zebele est-ce que yebi groupe Simba batamine ba zebele batamine ba zebele so tel net mamilo amuta munene il faut logiquement pas le temps la on a problème na milo est-ce que la fingi neti nga som talobi na za mabe minene afingi ngate a rappeler ngai so mutu talobi ke mami lo za munene mama se capable za munene mais moi se kaza munene moko ya souple ya munene te mais bato ozotanga wana ka pour confirmer que le président le mbaza papa na bango yango ozotanga bango to ndenge non nga la zaka na posa te ke bayi sanga nga papa na nga kufa papa na nga akufa déjà kala depuis 2011 to kundaye oso comprendre donc nazaka na papa te ndena vandia nazaka na papa te papa o akokoma papa na ngande mobali akobala ngana ndobenge mon seigneur mon papa mon doudou mon chou mon tout mon mbana ngane na ndo choyer oh mami na fingi yete na lobi ba organiser qui marche de santé ba comprendre que groupe Simba batamine ba boya rejouer na FB ndé le côté aya arata kabilengi SB ou rien. On m'a dit SB, so joué na SB.
O comprendre que batalinga na joie kananga et le roi de concert betama na stade de martyr. Batu ba yemba kana bango stade de martyr. Mais stade de martyr a fait rigola o ka bungongo attaque exacté o autotune sunga biso poto yemba bien. Exacté o concert so qui top impeccable lumière wow nyoso goût. Artiste a respecté ngonga 16h à matin à podium à ce petit public 19h à tiki po mboke komi na itamoko ya bien te ke ba ke ne ko lever ba golo po to ala on a besoin na bango ozo comprendre soko boy ko jouer na SB on s'en fout de toi on s'en fout d'abord yebisanga na Dorcas nde yo yeboye biso na yo toza ba gauloise ngana yo to ba bakuka obenga mise na oya oyamba yo na isoke na boy mais na mutama be na jalouse contre yo parce que ninga na zabonga chaîne na ngizala ngona babone mingi te ozo comprendre yo za na babone mingi fona koti lo ku mbongo po mukolonga pina oza na besoin o bando jouer yo sala pe mission pa nga na oya pa na o c'est la jalousie bandima iteke mutumo boy ba négligaki au moins la pierre qui était mami lo za jalouse asila na lobi bongo te Dorcas tika ma pardon Dorcas donc tu pardonnes non maman yo zo ba tete mutu so boy ko jouer na groupe asila eza nango kaka ki mutama be pique-nique na mobile ta bien marche na barre de santé ezaki ngala ebeke batabundi ya Congo ndemba o marché po bilamba rouge mingi bundi ya Congo bilamba rouge na pol na dini kitendi ya rouge za bundi ya Congo bon eza beja kimia yo to mona balati ba chemise ba keti ba kilo ba marché pe na keti na chemise chemise na pantalon jean ba marché nango na en tout cas na ebité mais kana ko ebisanga marche so ba bi marche muto tambola espérons que otoka parce que déjà chemise eza tissu à coton OK okokota molongo na moité pendant longtemps balata ba polo po ezaka léger balata ba polo biloko léger po otamboli atotoki okaukano yo marcher na chemise ay wani za marche te de toutes les façons on a sepela ka parce que président de la République a senga to bonde na mboka donc lobby journée zaki nango kimia la ville était calme. La ville était calme. Vous voyez qu'il y a un pique-nique, il y a trafic d'influence n'est au boya. Il y a c'est pas une mettre avocat les cas pas MK. Attends ici sur loi numérique. Abi loi numérique si les lois même mindele bazon luka. So mutaleki na YouTube wa fingi bazana 3 loi numérique ils ont le bateke ba kangai. Vous comprenez? Au contraire, ne batu ba finga la ne fois qu'il nous porter batu plainte. Et pas yebisi biso les sous. Soko sali 10 ans na groupe moko boya théâtre to na groupe mo ya musique directement au commis cofondatrice to cofondateur ya groupe wana chaque fin du mois ozalo zala te bando futa yo tiko ba boy c'est que si la mérité mbongo uta kuna mettre fongoli biso mémoire oui c'est la bondo pa na réseau faut ba futa sila tout à fait nyonso ba no sila sali kuna na lobby boy ba yiba jeunesse ba botolinga bomwana malgré ça batikite koboma oyebangote o seku bayibinga bomwana malgré mzo mongo zakabi akenda pio pa jangu balo kenda pe ngoyo kana sute banza bakitoko bano sala banza bona biso bien ya biso bana to yoka la biso ngo bayiba si la jeunesse na oui le solo ba ko se décider que vous porter plainte pour de manger si les bébés tout à fait mais pour si la sabela na otalaki tata mosi sila tanti silo tellement bobenga la police bobenga la en tout cas même si dia bana la sepeli yango bobenga ba police bobenga la police en tout cas c'était film on la penya qui papa je t'en prie ba lobeli yango. Pourquoi si la cara yembi parti wana aboa ki la papa jeton parce que papa lobi ke arokangisa ba youtuber na ba youtubers tout oyo ba défendre si bobenga la police ngakona kase lele police la manqué papa te ayembi za ba guest ma wete mwana nga penya mwana nga po atanga classe mako na mwana ngai Allegra Lodi aza grand jogo abeta na Don Bosco geza banda ko ya aw
Donc na sepeli ta na moni bamsa a honorer moi nanga bobenga la police bobenga la pourquoi ça dans aucun moment au miss la pote ayem ezaki tournage au papa c'est décide que akangisa ba youtubeur na ba youtubeur ya kokate ala chaffer kokate obali awako bateti bana tala obali awata batie mutu 40 na bakala tala mazonga YouTube barokokate alache atiki alobi okangisa te bafinga nde bafinga biso to finga te tolo ba vérité neti bana to bande mission na fingi te bana président je sais ça biso na tika na mazozo abona nga ba pekisa biso ma finga nga mo pena pasteur na biso peksenga babenga ba police bobenga la police ntiamale se pesa problématique bobenga la police mani na la police moment le 30 juin te film banda dakala eza film banda yo le ketchut partir na bakati on trop na ba YouTube na la police gala tele on na tala ninga zo manquer to moni me bande rumsu ba sala ngwe mission ba bitala ninga manquer papa respect bobenga la police bobenga ba police bobenga ba police bobenga la semaine là dès la semaine bobenga ba police bobenga ba police oza problématique Miss Lolo bobenga ba police bobenga pas céder na ye alobi okangisa te na mimi abise chance na caution te akokate te tala omoni YouTube lobake babenga la direction générale YouTube akanga YouTube pour ce YouTube le kangi à Congo ya Brazzaville les abisso soto ke la biso se réfugier na Brazza na comme na Brazzaville pourquoi na sa émission YouTube ya gumoko pour défendre est-ce que bikenga comment ça mais YouTube vraiment en tout cas n'andenge pas ma bête n'andenge ma bête vraiment si la Bissal ou l'impératrice la maman de tous les abakou comme Minga Rolobezate aux alliés championnes moi je comprends aujourd'hui que va combattre tout va combattre yo parce que aux alliés étoiles aux alliés championnes aux alliés motos aussi la fierté à RDC mais Miss Lolo Luka un homme babani incrédible intégré crédible, crédible. Un homme crédible, c'est quand tu es Luka Moutomaye, mais comment Luka peut se rabaisser trop bas jusqu'à ce niveau, il y a aussi le complot pour nous déstabiliser le film et SB. Yaya na web selon Moro. Personnage, na personne, bazabilo mbali. Par contre, crédible parce que tu joues, tu incarnes. Ma rôle ya Mouto azara toujours sérieux. Mais même si on a vie na yoza bongote. Soto quel plus loin toke moni mama passa o ya Nigeria mama passa Nigeria a bandai ko kolinga mashako minga tsaka kutu matanga a imitaka mashako o moni ba rôle mashako no jouer ya mutia mabe na ndenga mashako batikala jamais ko za mutia mabe ba rôle mama passa jouaka na vie réelle azaka mutu moko bien mais na ko incarner rôle a incarner personnage ya mutu za mutia mabe ezande mona Luka apparence ezaka trompeuse mutu musu yo kanisa zaka bien pozo jouer ba rôle ya mutu malamu mais fana it olanda mama dinzote o mona so dinzote azo jouer ba openya pasteur mo sa nzamba solo mais mama asala rabasi tena beti li solo pona yebi na peso ba exemple te yaya nazo yebisa yo o moni pharisien na moi so yaka ko tiaka pauvre femme o atakaka moi quelques pieds soit tikalaka nango tant batuni Yesu na ona tie offrande ya mingi ya lobi oyo pharisien soka zo bondela a linga impressionner batu bazaka na ba parole mo kitoko ba bondela sko na français oh Seigneur regarde-moi ton enfant oh mon Dieu oh Jésus biso sikoyo Bacho bataka ka 3 pièces ya makuta na panier. Na yaka na komi kitisa. Seigneur, je sais. Je ne suis pas digne. Ya hôtel maliboso na yo. Ozo comprendre prière à pharisienne et moto azala c'est maliboso nkolo. Tout le apparence te Dorcas. Que sopier. Na agi na mukolo bongo. Ok no sala biso
donc balinga zong sa noliwundi na succès mais azate t'occuper était na ba vidéo na bango ya pique-nique na bango lobi Luka lobi qu'elle laissait les gens parler. Laissez les gens parler comme qui? La salle qui envoie ba ko lobi sabato. Non, biso ye Luka. O mon naïf c'est ya Luka yo nga bien. Na réseaux sociaux yo PZT. O mon na réseaux sociaux émission moko te bota ba émissionnette. Ata moko te bota ba émissionnette ozo PZT mto PZ kuna bato ba PZ kuna bazali. O mon so papa le lobby muto yo fan da sali analyse mais Luka te. Luka lo baneti ni. Il loroté. Na réseaux sociaux dans déjà a PZT. On m'a dit na réseaux sociaux Google a ebi miro. On m'a dit miro Google a ebi yango. Google a ebi miro Google a ebi yango. Donc so ba talika miro ba ebi référence Miss Lolo. So beti Miss Lolo na YouTube. O mona ke na bima me beta na Luka. A bima te yebani te azelo côté na réseaux sociaux. Laisse les gens parler par rapport à quoi? Bon que ça ko le français des ça intelligent. Non, tu peux être intelligent mais tu n'es pas sage. Salomon zaka roi. Nzamba tunye na personne yalbi pesa nga sagesse na intelligence ayebaki. Ayebaki ke na kata sagesse na ozwa nyonso. Mais à tomber trop bas, tu es tombé trop bas, laissez les gens parler comme qui chaque jour moi je parle. Chaque jour nga sala ba émission de yo yebiango. Emsu na sala 10 émissions na journée, emsu 7. Mais tous on a ba eduba. Komba Luka na matière on a passé makasi. Tous on a ba dernière vidéo ba sala ki esi ko ba finga ki ba kuku ba mbwa soki to landi alors ba ki bien or ka sala ki hypocrisie na micro ya Mira. Mais na ba voice wana et puis na ko na ko ba qu'elle laisser les gens parler c'est comme si qu'elle Luka fait partir na batu oyo bazana kati ya simba bazo combattre si la makasi. Bongo Luka banda yo yeba Luka o mona ida ata ketcha bukia ata mutuka ya katikati so mona nango na yebite so asomba la simana na mona na onango te yaya siko tango mutu mo boy bozaki ensemble yango so ozui yaya Luka bato bazwaka o mo so simba $100 kota mwana muningo asima 20 t'es pas jalousé babi tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison bato ba combattre si la bazaya ba groupe musuté tellement ba mo mike ba salité mutu lokwa fi wana Arlette moi ça ya bronli wana nani baza Arlette na Lydia ne moi ça bronli yaya oza muki oyebanité d'ailleurs coup de poing na tangi komba fi yango na mat na opese moi gaz oyebanité okobunda bitumbo te neti nga bona mujaji nga bunda bitumba 40-45 na lisoko mo ya nzuru ebanga moto te o mo lisoko ya nzuru penya nga mataka na moto nyonso ata moto konyo ezo pela makasi na mataka na mabela petete so yo finga mbwanga na bango zongozongo yo nde mbwa ya makasi yo za munokolo kwa ba pitbull bambo eliaka bato eza mo salibala mazonga ba 0 moi salibala o wapi moi salibala o on est bala mama bolon o pe bolon mona mo si musuto mona kaye bango ba ne mona ya no lo ba ma mususa ko ba minene tala yaya yom to finga biso mbwanga la finga ope mbwa nga bakanga nga munokote nga na doze kapo ba conseil eleka na kanda pena nga na yo sale émission mabande bandeti suka li finga na li finga ponga azwa thèse à doctorat mafinga diplôme na nga ya thèse à doctorat mafinga na bombi yango pona ba conseil ba bolinga tela bimisa ngo po na banga elote nga banga nzambe na banga nzambe na l'état les restes so ye na ye tant l'état autour na nga fingi poni papa mukonzi ye mtabanda kinga na yo zongisa injure plus injure est égal injure si ko pona tika na bana tanga 1 Pierre 3 na verset 9 ne na commence mta fingi nga na mingombi me nzambe o eza nature na nga te nzambe na nga na kati ya pique-nique to moni pe ndoko na biso ici wana on dirait pendant quoi appuyer ya aza la fille qu'on adore on adore là baloba bien. Baloba bien. Celle-là, je l'aime. Celle-ci, je l'adore. Hein? Mais papa, bakabola ata linga bana nyonso. Yaya. Omoni même ngana na bana 4. Na mwana opela linga makasi. Comprendre? Papa kabola te oui. Mwana apesa mingi nde balinga ye makasi. Obite. Mais si le père kaba polika moya on wazo lobe. Pas si la okaba. Yaya si la wana papa na yata mabonza yaki na opesa a dédié trophée moi na mboka pesa en public bon mona te na grand hôtel to benga
ba policier, tobenga ba policier, tobenga ba katefe, tobenga ba policier, tobenga ba policier, tobenga ba policier, tobenga ba policier. Banga, Odendo, Yoko, Banga. Wow! Merci beaucoup, Miss Lolo. Policier. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Hein. Moi, gentil na baba. Vraiment, Bakou qui va continuer toujours à s'abonner na Dorcas na Boloko officiel, officiel. Boye pe mba pas Miss Lolo Moto TVD. Bo s'abonner pe na chaîne ya Mama Leki. Bakou no aussi kala nga na kati na nga pe via ngo internet. Na tika na nga kala monsieur Google na nga. Bo s'abonner na Miss Lolo Moto TVD. Vraiment et ça nga bien et ça soutient au beau soutenir nga. Donc na pesi maman Sozo mbote belé na pesi vient nga sam coucou le nécessaire ba mbote belé mon vieux clo mon zambi de bundes na pesi mbote belé tonton Hervé le sai noko na biso moko na pio mbote ba noko irano ba noko zuma vraiment le 30 juillet zaki bien na pesi ba tout président Josué Ngondi, le président de tous les abakouk, n'a pas si mbote. Maman guerre d'Akidine, dans ma maman chérie, n'a pas si mbote. Mbote na maman Elimbizi, hymne national. Maman Elisabeth Monge Mbengai. Donc, n'a pas si mbote belé, dans le babakouk, soutient toujours. La monnaie à décoration. Merci beaucoup, donc. Merci, Miss Lolo. Merci, Nabaïnion Sobolandi Bisso. Merci à tonton Hervé Lessay. Toujours, et parce qu'elle peut faire le baka. La moindre maleki na boloko officiel. Merci, Nabatoutou. Oyo Bolingara Bisso. Merci à Washima Tono derrière la caméra. Richi ou à tout moi. Pour le montage, Lingarabino, il y a trop et mingi. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Boloko officiel. Tout coup, à la prochaine. Bye bye.